À cause de nini biso moto mona neti mto kwa Yvette Kalomba leka na télévision zo finga penel pona mobali na ye asala zuwa na ye sikoto lobani to lwa penel a koseli parce que nde Yvette a finga penel to biso to ndima te ke makamoni ko zala boy bato belé baloba ne azu par ndeko na Nathalie pena frère moko ba otangila nga komona na comparer na Kofi bato ba mona Kofi azan doki orke piende pena vrai ndoki so tie pena photo na otali na Kofi bobi ya azan doki koleka Kofi donc voilà c'est makambo nyonso jalousie ngo ezane pe pona Yvette asibi ba conséquences ba basi nyonso o mbali na changer quoi bilamba mbali ni komona masoka basi de tous les masoka fa leka wana ngana yebi makambo mo mbalo lelo ta biso to bomona ka mo sanga na bi journaliste mo ndo bana mo sana beta lisolo ando bana garçon na beta lisolo na bimana frère boy biso to kamora to ndimaka te mukolo ba kota hotel ayo la biso ke tala na zaki na hotel aza journaliste à télévision ça la si c'est no mokili banda to yeba bona basi na bango tili ba zaka na basi na bango mais ba pasteur ba changer basi le quoi botoko là alongoli wa baxi mususu alongoli wa baxi mususu ata yo mo ezala vraiment c'est normal ba minimiser batuna bat ba ka par na bango bon minimiser tendeni mais bah il va appeler lui ça y a pas tout en fait pour lui la qui monto ba liek na bango ba seka qui ba melaki quel que soit problème quel que soit attaque ou l'eau langue yaki bon boy bandene rogirango c'est Elle News TV à Christelle Mamou donc ça dit clarté image à bien news donc ça va na 2017 donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou Maman bien, ba news a bien. So pour l'année la peine tina sou c'est Elle News TV. Je vous oui, mboti balandi ya c'est Elle News TV lelo 42 tout ça là toujours masolo on a CP Sabino to yambe bino lelo moha de la presse bonjour Vanessa Moussa on a bi SL News karata mbote na Christelle Mam la Rose Masambi mbote pena ba internet non so bazo biso oui boni kitoko nyoso carré nyoso carré to monika ba mituka ko changer ba mituka yango za compétition ya liboso a vie yango donc elle bosse à vie yango ngana na changer te elle bosse à vie nani Benjin da changer Benjin da changer comme na avion biso to ana ngala ko oui moi de la presse 40 mambo et na YouTube malgré to lingavement ko beta c'était na ngote na comportement ya ba comédien ba se comporter ndek ba se comporter mabe ba minimiser Pouloulou ndenge Pouloulou Kofi, tu peux dire un mot par rapport à tout ça? Bon en fait lobani ndenge ba comédien bazo minimiser matanga ndé ba kenda ekobina et tout mais c'est tout à fait normal ba minimiser batuna bat ka par na bango bon minimiser tendeni mais il va appeler lui ça y a pas tout en fait pour lui la qui monto ba liek na bango ba seka qui ba melaki quel que soit problème quel que soit attaque ou l'eau langue yaki bon boy bandene rogirango bon nous sommes tous les cas mais parce que nous besoin de être humain mutazana est supérieur ou akufa kata au matara lo lamba mo razate donc voilà nous se fout à manonga na c'est au minimiser les lobby pesa la yout donc voilà un mot na makambo ça buzz na internet mambo ya pegnel ya ba pasteur ba pasteur ba faux pasteur bazo baby sa réputation ba pasteur car cité ya boto lobanine tous les pasteurs batangi biso ya komboka bango ba mabe surtout lobani to kesambela wapi to ebite bokoma oloka biso na église to eza prière au bosala rabat po ndeti ngala zanga mondimila na masumu nanga na ebibike na epa pasteur tango kotianga loboko moi moitié masumu rolonga mais na place moitié masumu elonga ba baksenga sous malédiction ngana zalaki na ngote ya ata yo mo degré makambo bongo to lobani na monde ba pasteur hein Nathalie pena frère moko ba otangila nga komona na comparer na Kofi bato ba mona Kofi azan doki orke piende pena vrai ndoki so tie pena photo na otali na Kofi bobi ya azan doki koleka Kofi donc voilà ba passer ba sama basoni ya oui mine de d'abord vont mena vivre na ba musicien païen que na vivre na ba musicien chrétien et ça normalité pour musicien païen à respecter moi si na jamais au sala makambo buzo ba ekoma na ndaku na yete soki au sa ba débauche ne suka libanda ba kiza Kofi lo mine ndumba violeur mais na ndaku ne komate na mato ya li ekomata respecter li na ndaku na ye de même le quoi fallait de même le quoi wera man pas ta respect na toujours na ndaku na ye mutoya bouger azate mais pourquoi kaka ba musicien chrétien na ba pasteur ba divorce na bango za l'arabe makam na bango za l'arabe ce n'est pas du tout normal ba musicien no so mokili banda to yeba bango na basi na bango tili yo bazaka na basi na bango mais ba pasteur ba changer basi le quoi botoko là
alongoli wa baxi mususu alongoli wa baxi mususu ata yo moko ezalaka vraiment ah te toza no bien mais peut-être bako c'est bango pe makambo moi pe mutu musu alinga baby ça tellement lela pasteur fort a kraka pasteur alobi tende za boye tolo parce que penya kosi peut-être pas ko baxi ah kosa nini biso moto mona ndeti mutu kwa Yvette Kalomba leka na télévision zo finga Peniel pona mobali na ye asala zuwa na ye siko tolo bani tolo ke Peniel akoseli parce que nde Yvette afinga Peniel to biso to ndimaka teke makamoni ko zala boy bato belé baloba ne azu par ndeko na mais nga déjà na lobaka déjà nga lobaka yozo côté laisser ba tete ondika poto mona ndeko wana te ya tribu nini ya famille nini ya origine nini yo côté ndeko na yo poka boza ba luba na ba luba ngo côté ndeko no et ça marate à côté là il y a finga moi ça va OK la fille a qui n'a raison yé le to sort et to qui m'a communine oh allons la raser ma frère et puis nga comme ba film faut buba nga pe makamuti et ça ba frère ba pasteur ba bato ba on a facilité atai ozuli sumu na nzoto na eto ozali sumu pa nzambe po aza ouin to lobaka na verset ba monde ba loba na ba verset que naza ouin aza ouin to yozo robima na ye ozo s'attendre nini na bénédiction ou na malédiction donc voilà nga makabo na lingo kota monte pona mona ngoza buzoba biso stoye beto mona ba video esalamaka ebele to yebi que baza bandeko baza ya ba mama doderi na ye baba ndeko te baba doderi ya kabambar baba doderi na ye baba ndeko te ndeko ataku ndeko jamais oyebi ndeko zabu makamususu ezoleka bomoni ke mutalinga salir réputation ndeko na bino bo se retirer bono leka ba télévision te bono finga ye bo sa bo se retirer botika silence des morts oui tant amona ke batongo nazo attaquer ba répondre ngai te artika mais tant yo zo ki courage yo leka na télévision o sali ce que paya si réellement zaki ndeko na yo nga soko linga ki yo ngo leka na télévision to bono lo finga moi sina parce que botela bino bana ya leka ki na zuwa ya kibombanda po enviera place wana muninga zalaka ye ba balaka yete alata babilamba ba onini o bakanga ni fulaka ba mama na nzira ba mama bazana na désir wana ba OK ko meme na présidence croyant que reçoit moi mobala malonga to mona mwana ma changer comme on pousse mutuka njora ne présidence ba ndako ko kote ba oya mwasi na mobali donc madame ko pointe madame na pointe ba OK présidence biso to kasa ke yana leki ya ke ko teka leki na présidence njora ne te eza ngoko pa bolingo bo sali soni nga na ba yebino sina tumba ba selenyoso oui ndenge moi si à se plaindre na TV Peniel à se plaindre na TV makamuno so bimisi vérité est-ce que ça ka pona jalousie peut-être ça kana jalousie nina ça subir ba conséquences makamunyo so jalousie ngo ezane pas pona Yvette a subir ba conséquences ba sinyoso o mba na changer quoi bilamba mbali niko mona masoka basi te tous les masoka fa le kawana ngana yebi makambo mo mbalo lelo ta biso to mona ka mo sangana bi journaliste mo ndok bana mo sana beta lisolo anob bana garçon na beta lisolo na bimana frère boy biso to kamora to ndimaka te mko ba kota hotel ayo la kisa biso ke tala na zaki na hotel aza journaliste à télévision ça la soudan ça na Mirador oh frère na kinduma ne bandi lelo te tout le monde to yeba mama kinduma na ye bo opener la lobe ya lukuté za tenir sur le bien solo une femme il faut garder secret parce que une bonne femme jamais cimetière kunda vérité bimaka boye oh bilo liba kumta kunda vérité pour encaisser moni ke ekoki il faut na bimisa bimisite une femme sage bâtit sa maison kufa pour ça une femme bâtit sa maison yo makamo balobela une femme bâtit sa maison ndengeza bisa no kindumba na yo mbali nyo sala kinduma wiwana to yebiso ki kuto ayaki na télévision ko naneke na ko loba mbali na postela kinduma bo wa biso so tonga to finga ye mais tango comme ko toucher na bandeko na ye olingo chama mwana mwasa na place ni pourquoi ko kota botutu na famille bato obimina nga obimina ye eza insiste na miso nzambe déjà boké lifelo pour ata mwasa na zo samela nzambe tango yo zo bimana mundeko na ye okotise lifelo automatiquement parce que ça l'insecte zo sangisa bango makila moro donc voilà ezali kamute ko une femme sage bâtit sa maison et les kaki wana pe ata nzambe a limbisa ayebi mais makambango déjà silaki pourquoi tu as répété même il fallait bimisa poto yeba pe vérité parce que babi vous connaîtrez la vérité vous affranchira comme ya ko beta ba beti fallait bimisa vérité yesu mon kuta lobi oh naza pe côté bible mais on a lobby déjà c'est côté et faut vérité bima bon mutako bomba vérité te ba vérité faut lobati oh le bolinga kufa na secret na mutema poani ake ko pola na cimetière atako nzama ko pinir yem ko la lola era jugement ba ke yonde ni ba monisa ko passe ba bimana ndeko no lobaka te parce que yo kota poser en place te fallait loba po ba tonso ba yeba Parce que moi, ça va t'affronter kimia. Il y a des journalistes au Bangaka au côté makambu ya batu sans pourtant qu'on. Ouais, ça va au bayana nga, il n'aime pas côté Bangaka bayana nga. Pour journaliste c'est normal la tango za intello jamais makambu bato yo côté ngana boy. Na balaka ma bona za défense am. Eh yana nga, yana yo, ya ma doderi.
ah bolembisi bato likoba bayana bino bofandela bayana bino yango bayana bino ka bango na bakata bino bayana bino ka bango na bapesa bino bazemi bayana bino ka bango na baolongola bino bazemi bayana bino so bolibo te biso ni bolingo te mokili nini ah oui makambo baosala makambo baosala esala bango baote biso ke ne couchez pas avant le mariage hein baote biso bongoti bango baoke ko coucher baoka bilengi biso siko tozela va le mariage ote biso nini po yo pasteur obi ko coucher avant le mariage aussi si masoko basi nyonso siko biso tozela to coucher après mariage na likamuni ah botika biso makele wana nga makam na bona olinga te na olanda bible ndenge na okozo pe toli ya bible oh bible ana ka ba on ba décortiquer la biso bazo décortiquer bible parce que mon kam ba yebisa biso ke point le bible mais bon on ba respectant ote à quoi ça ngana ke ko respectant pour muto azotenga na yeba bible za pasteur ton na moni ke makambo ya tenga respecter te jamais na respecter mais siko il kamone ozana moi sinon pour le meilleur et pour le pire mais ba pasteur ali ba comme abali 2 ans après akabo libale kufi wa nyoso lokoso olana ki mwana ba intérêt peso mukando tiki oke oluka suma soko mususu kende oluka to zela o bimsepso to ti boyo bimsepso na bibembe to ndie babino to zela donc merci beaucoup pas ivete za lokolo kusu na sukia asalini boyepe tena sukia to na matanga bato ba mona na mala la tête pamba oui vous à 2020 mo refuti kama na ba na tiri mama ofinga mais pona pene na zongeli oh uzongi pana amona tata mwasi na biso tena lingani makambo epesa nga kanda te na zongeli nga vraiment na yebi makambo mibali ndenge ezalaka parce que nga moko na ndako na biso na mona nde bazosala mama na biso donc na yebi makambo nde tambolaka banda wana en tout cas nazaka pour basi ngata na mwasi asali lukuta ata lobi ya solo nazaka pour ye ah ma chérie yo tula na ote parce que za taille quoi miki mina taka mutalati robe au mona nzoto ndenge sale fandi bo eh frère wandoki tioke na kokanisa da basi ono talaki na soni ah ya ta mwasi alati robe kaka robe simple mais tala nzoto nyonso sali bo parce que moi ça bongo yo mona ke ni man teka na yo potaye le quoi eh akena yeka sakena lipa ya peoleti yo lena na ipaki akena lipa peoleti au perdre ya Peignel, courage ma chérie, bonne chance. Koutana yo faut bala sko muto ko lekaye. Faut bala la biso ministre, o bala li biso muto mo ata ambassadeur mo boy. O kangi sika mokili mama o kangi. Bala ata ambassadeur États-Unis. Ba kangele maman des États-Unis na le kasote. Oui, et bon conseil na pasteur nyonso o bo ça. Pasteur bana conseil te bo ça ki ndumba mais boye ba ke bo lokande biso. Bo lokabiso en tout cas. Wana na marché ba monter ba pasteur ba lokabiso makasi. Ba merci nous na ba merci na ngezate batu nyonso balinganga général nga pela lingi bino mingi na boaka souté pour sola te. OK, merci beaucoup Moura de la presse. Merci beaucoup à toi Moura de la presse. Yé Moura PC donc il faut tous moi ba idée. Bibiane Bola, yo baksa moi un mot par rapport à sœur Nayo Peignel, un mot merci Vanessa, on s'est occupé de la presse. Donc, par rapport à Makambo, ils ont circulé na net, au moni, balobi, une femme, lorsqu'elle se sent aimée et lorsqu'elle est heureuse dans son foyer, elle ne peut jamais exposer son foyer, non plus son mari. Donc, si une femme arrive, il y a quoi exposer mon balinae, cela veut dire que à coquille les sous-soutés. À coquille les sous-soutés. Tonton Mike, azam mobali loka mobali nyo surtout. Hormis, moni chantre, n'habite batni ba commissaire serviteur de Dieu. N'habite ceux qui m'ont pas mis le bac à serviteur de Dieu. Yaka que, à comment l'église? Ah ok. Donc c'est qu'un serviteur de Dieu. Mais hormis, musala wana sala kaya lokwa neti. Musala non salaire lokwa mécanicien. Yaka lokwa neti yo, yaka lokwa neti ngana zana presse. Ozomona. Donc amutu. Mais ma beka kapwe komi kokota tina cousine ya mwasi ba ngai mabe na ngala moni pona obimina mutu o présenter mwasi na cousine na yo tonde ko na exemple ya sœur wana ya fille wana ya journaliste oya na mwasi na yo olia na mwasi na yo risque péniel wana parcourir lui étant que serviteur de Dieu soi-disant il ne pouvait pas atolinga mwasi te faut protéger moi na bato. Parce que eloko peigner la raté nzambe kande mutayebi kola na mbanda mama muta nyongo kola la nae mais nyonga mbalte po nyonga mbala to sekana sona kata mtema na ko chopelo mwa mabe mais kola li sa chantre na mwasi na yo
peut essayer que sœur wa yembaka ayo vanda na ndako na biso sinon ta ke yo ne bo balola na ba makolo bo sangisa na ba makolo songa na zate c'est pas intéressant étant que serviteur de Dieu moneti muto azali na mokini na préféré frère Fali na préféré frère Kofi na préféré frère Fabrigaz que frère Mike tonton Mike na préféré été kana point wana côté on a vraiment asali mabe ako koya na ye ako bimani na basi mais ya kozwa basi koya na bango na ndaku na yo hein balala na mwasi na yo basekaka na mwasi na yo balamukaka na mwasi na yo le reste eza passe ya bolingo hein et puis mususu no loba na sœur wana Yvette atika un peu ba publication na ye wana tu vois muninga ba bali pas balaka divorcé ayebi déjà lengali balande zalaka est-ce que moi na mukie aye il faut payer sa chance oko chamona batuma laisse pour y a une espérance de vie ma casse par rapport à la fille moni la fille c'est normal moi je comprends je dis eza manque à maturité mais eza kibomwana à côté mariage très tôt le cas maman na satangwa kala et puis au moins azana motema munene Vanessa ngai mobali message déjà esimba te lemso la mukalisa pesate moi moi ba pota na sa pongi non salo mabe mais elle au moins elle a surmonté tout ça tu vois donc c'est une femme à féliciter peu importe babilo ko sala et a passé au cas se défoulé hein et puis eloko sali et aider bato belé ba couple belé ba yeba que mobali ata sambela kata oyemba to sa nini aka moto aka mobali donc soka pasteur titre ana zonka lokola ta avocat neta mécanicien neta journaliste donc au cas mon note yango no moni siko que exactement que bazala na frère Moïse Ming frère Moïse Aboyo balo comprendre hein pas mona que masana ngo bala metanda tambola ngasko no baila ni. Merci beaucoup Bibiane Bola. Merci merci nanga d'abord na yo moko pour faire de la presse Vanessa Moussa moi si moko bien ma casse moi ça mobile moko j'insiste nanga la mobile moko na bosani était Keren Kikela ma private Keren Kikela quelques de moi babi moi ça ça tout mutu passe donc ils sont posté câble vertige donc voilà à Stéphanie qui est là maman na bébé Eldi et à Tav donc à bijou Anani ma coiffeuse na Christelle maman de la presse ma maman chérie ma mère adoptive nanga donc maman Marie de la presse ndena ninga ngaye ba gros bisous nae na papa la biso donc c'est tout, merci beaucoup, merci à toi Bibiane Bola, merci na ba union sobozaki wana pona olanda biso bato bazoko tabikota kota bato bazosi mabisimba simba botika nzambe yo moko à gérer à Katalikambo yango, on n'a pas beaucoup à commenter là-dessus. Merci à Jonathan Bilili, Jonathan Image, merci à Rokar Missi le mignon garçon, également à Papine Zolamé au papouche de la famille. Merci à Christelle Arrose pour la confiance. Je vous retrouve merci à Gola Mayala aussi. Golo Mayela, merci beaucoup à toi. On se retrouve à la prochaine. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous